Tolobela yango magazine esalemi na Amasek na lisungi ya misala ya Internews na linaka na yango renforcer les radios rurales en RDC 3R RDC na lisungi ya misolo ya coopération suédoise. Mbote na bino nyonso balandi ya tolobela yango oyo epesaka bino basango nyonso matali gouvernance, démocratie, éducation électorale, égalité des sexes, violence sexuelle basée sur le genre na bobungisi bokono bwa mpox na etuka ya Équateur. Lelo tokolobela makambo matali kobongisa bakanivo na mingololo ya mai ya mbula na engumba Mbandaka na elobeli Louise Bakandi. Misala ya bobongisi bakanivo na bakolekter tompe mingololo ya mai na engumba ya Mbandaka ekosunga mpona kokutola makama oyo eutaka na kozinda na mai ya mbula. Baimboka bazali kosenga na leta abongisa bakanivo na mingololo ya mai. Tolanda bango. Soki bacheli biso terrasse awa te na suka ya koleka place bateka bakwanga ndi wana ndi mai kobanda koleka bien pe ekunde kozwa bisumo ya kovanda te bikunde kovanda po a partir ya ba mai nengi kovanda vanda ndi ba profiter koboka mwa ba salite po ma mai wana zo provoquer mabulu bo wana eza ndenge ya moto na moto na liboso na biso awa soki eloko na esalemi jamais ekunde kokota te bon ezaka leta ndi akosa babiloko wana po tala kaka biso tovandi awa toyebika nde leta nzambe anasiaka bon makambo nyonso tu tokozwango kaka na leta nde ya kosunga soki alingi po ete basalite nangi lobwakama mbala moko na ebale face abe bapont ya ti ebale bakaniveau oyo ezalaka donc aux environs ya ndako to pe liboso ya ndako na yo eza kaniveau nanu oyo esunga biso pona inondation ekota na bandako na biso te mais soki batu misusu bazwi bakaniveau na place ya kobwakela yango ba poubelle yango nde cause oyo tozwaka ba inondation na kati ya bandako na biso yango eza makambo ya leta te mais ezana no biso moko peuple tozwa donc conscience kaniveau ezo permettre biso pona toza na ba inondation te mais oyo eza ya minene oyo eza na ba toloba na ba prince ya minene na ba balabala ya minene na ba oyo ekumbaka ba saite kende tina fleuve wana ebongi l'état congolais abongisa yango. Bon, premièrement pour notre retenir carnivore, ils ont dépendre de l'État. Parce que l'État soit la rivière makasi, bande ko ba soit les sous les kanisi ya koboka ba saltira kanda na kata ba carnivore. Carnivore ni eza eloko esalemi pona kotika la polele. Yango les permettre moi écouler pour que nasi du manibali. Ko ndenge bande ko bazo boka ba biloko na kata ya ba carnivore boye. Soki boucher, yango les memela biso ba ngunye belé na ba bokoni belé net ba malaria, banini tout ça ils ont à partir ba carnivore. Ningi zotonda yango nizo memela biso ba maladie yana ebele bele. Na makambo etali ba carnivore eza boucher. Pona bato balako leta aya kobongisela yo. Leta kobongisela malamu te yo moko ko banda ko sensibiliser ba quartier na yo bo bandi kolongola ba zelo na ba place wana parce que maele ka esa la inondation na place wana te. Sengeli ba konzi balandela ba inondation lobi mbula betaki et pas na gaso te karaba velo maye zongeli bango na kati na ndako. Donc eza protecteur to tia maboko na misala leta bongisa population bazala calme et tozala bilinga na bokono na kati na ville na biso. Tango iso bolanda tolobela yango. L'État abongisaka bakanivo na bakolekter esengeli na baimboka kotika kobwaka bosoto na bakanivo bo elobeli mondele mboka ya Wangata Trésor Elongama na elobeli ya Peter Buyako. Trésor Elongama topesi mbote ndiko journaliste ozali mondele mboka ya commune ya Wangata toye penza kosola nayo pona tote ya baimboka pe bino ba oyo bosungaka baimboka makambo oyo etali kotiaka bopeto na bakaniveau pe bakolekter pona kobatela baimboka na bamai oyo etondaka na bakaniveau soki ezangi nzela ekotelaka baimboka na bandako toningi toyeba kolekter to pe kaniveau ezali na lopoto bongo na lingala baimboka bawo simba nini na oyo etali collecteur na lingala ezali nzela o mai elekaka c'est-à-dire que soki mbula ebeti
mai esengeli kotiola to pe soki bato basalaki misala ya ndako bakope kobwaka mai na collecteur pour que mai etiola. Alors nzela wana mai elekaka ube etiolaka ezali nzela ya monene wana basalaka yango selon ba dimension, selon ba spécialisation ya bandeko na biso ya ba OVD to pe au fil de route voir entreprise mosusu oyo bamusaka balabala. Mondele mboka tolingi siko toyeba litomba penza ya misala ya bobongisi baka niveau na ba collecteur wana soki baimboka bazopesa maboko pe soki musala ya leta OVD ba service ya commune ezosunga litomba na yango kozala nini? Litomba ya yambo ezali ke soki esika oyo mai etiolaka to pe elekaka ezali malamu population akobika na kimia bandako ekobuka na te biloko ekotiola te. Mais soki esika mai etiolaka ezali mabe, c'est-à-dire ke bikunde tonda na kati olie ke mai etiola ekende na suka ya ibale mai ekomisa kozongela bato na kati ya ndako to pe na kati ya bampango. Tant se kozongela bato na kati ya bampango eloko ya liboso nano biloko na biso ekobeba. Ya mibale bandako oyo bangosaki batongaki yango malamu te ekope kobukana. Nde sikoyo biso na niveau ya commune tozali ko conscientiser population na biso ya commune ya Wangata bayeba na kobongisa ba bisika mai etiolaka bisika bavandi, parce que depuis to commune na kati ya commandement ya commune ya Wangata tosila kobongisa mabongisi ya bongo ba chef du quartier, ba chef de riz na ba population pe bourgmestre to sala ekela moko na avenue Itela kuna suka kote ya bare ya papa na biso Rodi to sala activité moko ya kobongisa canal d'eau moko terrasse moko. Eza une importance munene ke population ayeba ke batia ki terrasse to pe collecteur d'eau pour que ye abika malamu. Alors pour que ye abika mosengeli aveiller abwaka mbindo kati na yango te. Soki mbindo tondi ebele mai ekotiola te bandako kobeba bloc ekobeba voire même ba musu batiolaka soki mai ye na pression makasi. Mondele mboka tolingi penza toyeba soki bakanivo wana esika te bazopetola yango te ezali toujours na bosoto to baimboka baboka bosoto mabeni ne komela baimboka mabe ya liboso ezali soki bosoto tondi na kati na esika mai elekaka bikunde tondi eloko ya liboso bangungi bakobota ebele tango bango bakobota ebele bakoya kopanza bakoyeba na kovanda esika bato bazali kovanda na biloko pondu eloko nini likona banzinzi ekoma maladi ebele. Eloko ya mibale soki tozali na bana oyo babota bazali kongoluma na maboko eke soki sikoyo mai esika wana mbindo ezali ebele tango mai ekotonda ekoti na bampango tango bebe na biso ya kongoluma na maboko akamati mabele wana kochi yango na munoko na kati mabele ezali na bosoto akokobela maladi ya banyama ya libumu epi ekozala malamu te pona bamama. Pi ya mibale bandeko misusu babwaka mai bosoto na bango na kati na batera. Alors ceux qui ont kotiola te d'abord ko boaka bosoto na kati na terrasse ezali mabe et puis ceux qui kutani ke mai ezali kotiola te c'est encore mabe koleka pona otali santé environnement na bis parce que ezana ba collecteur mususu za pembeni ya zando eza pembeni zika boteka mo kotosi boteka kwanga boteka mikate taka nzinja uti na terrasse amati na mokate nzinja uti na terrasse amati ne loko moko batwalia ka direct suite nango ezali mabe mingi. Bongo mondele mboka toli na yo pa ya ba administrer na yo tope ba fandi ya commune ya Wangata pe ba musu bazali meme odera ya commune na yo bazolanda na ba radio ko kesana na makambo etali kote ya ba imboka pona makambo ya kopetola baka niveau pe ba collecteur ya mai. Toli nanga ezali ke ba vandi nyonso ya commune ya Wangata bayeba na une importance ya esika mai etiola katope terrasse tope collecteur eza na importance monene bato batungaka balabala batikaka esika mai elekaka pona ntina. Alors bango biso nyonso population ya commune ya Wangata eloko ya yambu totika kubwaka bikunde totika kubwaka matiti na balabala na kati na terrasse pozo to bwaki yango na kati na terrasse ya mibale
soki moto amoni ke terrasse na bango e bouché akoki komona chef du quartier amoni chef du quartier apesi information soki chef du quartier na niveau na ya ko sa quelque chose topé à sensibiliser à conscientiser ba habitat ya sikawana bakope ko sala salongo babongisi yango soki eleke chef du quartier ya okamata yango ayena ngona commune akotala soki za na compétence na ye ako sala yango malamu topé za compétence na ete amatinga na bakonja likolo et pas ya maire de la ville et pas ya bourgmestre bandeko batika kobwaka bikunde na kati na baterrasse soki bolensika ko sala zongote botimula libulu ya cabinet na kati na lopango na bino bosala ka zongo na kati na libulu ya cabinet na bino et non osali zongo na po obwaki yango esika mai echolaka po bikino ozana esika osala zongo te ezali malamu te parce que sima mikolo bosoto wana ekokanga yo na nzela ya libumu na nzela ya makambo nde na ndenge na oetali santé na biso totika kobwaka bikunde na kati na ba esika mai echolaka terrasse to pe grand cola to veiller pe soki mbula ebeti biloko ebele etiolaka meme bana misusu bakufa so bava pembeni ya baterrasse ezindi mai eza na pression makasi alors soki mbula ezali kobeta baboti bobatela bana surtout baoyo batonga ndako pembeni ya collecteur soki mbula ezali kobeta bobatela bana bavanda na kati ya ndako soki mpe mai ya terrasse edeborde zwa badisposition ya kolongola bana esika wana bakende esika mosusu pour que maladi moko te ekomela bango mandela mboka trésor longama ya commune ya Wangata topesi matondi mingi ndeko journaliste soki bakanivo na mingololo ya mai ezali polele baimboka bakozinda lisusu te mai ya mbula ekokende na bibale mpe fleuve Congo bo elobeli Fabien Munguza président ya cadre ya société civile ya Équateur. Merci ndeko journaliste bakanivo ezali ba mingololo wana tobengaka batalase oyo batiaka pembeni na banzela oyo ete mai ya mbula oyo ezokweya na nzela oyo evanda na nzela to mpe etambola likolo na nzela etimola nzela mai wana kenda na mingololo oyo ete ezala kontrole ezala elimine oyo ebebisa banzela te oyo ebebisa esika bato bavandi te bongo esengeli na biso kobatela yango mpe kobongisa yango oyo mai oyo ezali koya na mabele wana ntango eza kovanda ekotondisa bacollecteur bakanivo ekosalaka ekanivo esala su mosala na yango te donc esengeli na biso kolongolaka yango mpe surtout koevite kobwaka badeshe na kati ya bakanivo na kati ya bacollecteur wana po ete yango ekopekisa ete mai ezala elimine ekenda mai evanda ezindisa banzela ezindisa bandako balopango na biso ebuka me bandako ekoze meme de mort eprovoke me bamaladi motindo na motindo oyo ekozangisa kimia na kati na mboka donc biso nyonso baimboka esenge tobatela bakanivo o basali biso na banzela wana po ete yango nde ekosala ete biso tobika na bakondition ya malamu o tobatela bandako na biso tobatela santé na biso tobatela bozwi na biso na nzela na yango tolobela yango ya lelo esili na elobeli ezalaki Louise Bakandi tolobela yango ezali magazine oyo esalemi na Amasek na misala ya Internews na lisungi ya misolo ya coopération suédoise na Linaka renforcer les radios rurales en RDC 3R RDC matondi na bino nde tokutani mokolo mosusu.